Commune musuna kisasa na kofanda te. Bandal, Lemba, Njili na kofanda te. Soko sana mwasi libale okufa. Na bano polele. Po chaque jour bozo bimboso mbamanga moni baninga na bar bafandi. Mobali kuna ba logique, ilamba fufu. Tala mbongo tinda ndakala. Toko sana repanda kuti wapi. Abi malibanda moni kuna batandi bakiti baninga bazomela. Tanga zo tala ba suso kuma na libale ekufi. Yango moninga pona vanda na mwasi bia foto ke no fana bibwa mitende dumi ngamanjo ou bien rifla na fanda côté bakabola nanga musika ba ko benga batu na ko rater na kutoka kwanga pamba na musini moko balabala sana ko za polele nanga ko fanda pe ba marenga inga po so ba benga bole kana table premier mais ça deuxième tour ya biso mbilo ke bela to ki di misini mutako tuna yo po bazo mona banzunge to siko mama zala kata zaka na ndenge ko lesa bana to ko mona mwana nyoso ko bima 8 10 abeta ko peka ne loko na ko sani ya ko lia oya alia kana mtoki na ye ba pesa kesu conseil na ndaku to pas comme responsable nzoto na ye moko ndenge Congo so kende. Oui, bonjour pasteur John. Bonjour mon frère. Comment ngeli? Tekitoko na sepeli. Ça va. Très bien. Lelo na kiti pe moi basangwa mboka. Santé mboka zandeni. Bon, santé mboka zanangu kitoko vraiment base, merci non na yo moko. Et puis allez la bino tout fort. Mboka ndongo moni mukilia wa. Kotozo kanta kimia eza nzo ndeko côté bazolela mingi. Kotozo kanta ke bazama benzo ka bazo vivre malam. Ngana kanta kasole na ndako batu ebangisi batu no misu ke ndako etage commune kitoko seki ko lota ndoto kitoko. Tanto ndako ebangisi batu mena kati loti ndoto mabe. Nandanga bien. Ça va. Commune musu to mona bandako mabe tente to mona comme si batu bazo souffrir. Mo mona tango balala ka kitoko ko lika batu balala na ndako etage. Nangina bisa boy. Omoni mukili. Eko tika la kokoka te soko kanisela ngondengo zolinga. Salela mukili na paro yoko kokepesi yo kimia tika. Nepte so kompanenga. Na yoka yo. Toke malem. Kolo mukili tango ayaki ayokala ki batu nyoso na misu mawa. Me ye muka bikisa ki batu nyoso te, me ye mutasala bango. Ma bikisa batu nyoso te. Na ye bisi yo. Kolo mukili ayaka awa. Tanga talaka batu na pasa ayoka kama mawa. Mais ye moko ka mutasala bango mabikisa ki bango nyonso te est-ce que baleka ki na ebele to temps ekokaki te to basaki bateti na sekina na epite ça vous comprendre kala na sekia oyebi omoninga na kosala pare kokokela nga balela bazanga bazwa mutakela biso nyonso nzambe par na nga na kopesa ngo réseau esimba sele sengo na nga mais yeba ngo nzela kozwa kimia fo mona mikakatano nazo peso conseil o boy mikakatano okutana sengote amoko za na ba famille o ba pesa bino bomengo ya ofele bakutana o ya ofele pe bakota cimetière noki oui nazo kosote mbongo bimisi na biloko ate baby okolia ngo na sengo po perte zalate o ba kabelo ko kabela okolia ngo na sengote po za pena na posa na ngote po nyokwa maki na ngote la plupart batu mingi ozomona bazomonela baninga bakuta na facilité oya nyoko mina pasi ayebi pasi ya muninga ata kabeli yo te me makamba koloba na yo ayebi douleur ndenge zali na loba no clair na yoka to kuta na ba faux poule ba to ba kuta na privilège ko zwa saba nyoko ama to ba mona ka pasi ba ninga ba mona kwa neti tozo sana kanai or pasi ya solo nanga loba o moni ba actualité sur les kamikolo na mukilité et peut-être ça se comprendre na yoka tant na bi ba actualité landanga bien na komota na TV na lobi na ndenga mabete c'est ça ba responsable o batu ba pesa ka batu conseil tant na lobi conseil na makambo nyonso tango zo te ya batu eza conseil tango zo emba musique po batu ba yoka eza pe conseil Holanda tango zo sa na politique di kalibosa ba exemple no kaka ko mona déjà eza conseil mais lelo pone bisa yo mukile tourner yo kanga pete na komi ko remarquer bana ya batu ya mbongo to mona ke mbongo epesaka mayele pe mbongo epesaka mutu sans ya vie normale mais la plupart na bamboka to komi nango mikolo yo bato bazana bomengo nde bazo sala makambo mabe ko le kata ba voyu na bakuluna est-ce que yebi na yo mani wuzulu
nalobi na oboy okomona penda un responsable andimi atikala tanto mutakala na miso ya bato mutakala ezaka ya bolumbu ya kobima na mwasi na mobali te ndeko na ngai napena conseil sérieux tolo polele kaka nga natikala tolo polele na se sacrifier nga eza pete te na miso ya bato un responsable wana ba beau frère wana ba bokilo wana ba tata mwasi wana ba mama leki na boyi te na juge mutu te nazopesaka masolo ndeko na ngai landanga bien ni tongi tolobao koma babola oyo tofingaka bango bazanga ntina bango baza na sansa ya vie te batanga te mpo na kozangeleka batambola na botosi koleka bino bato boza na bambongo mais desordre na bino ezomona na chaque fois ore desordre yango mpe eza na mutu moko nde amonaki asali boye me bino moko bozokozwa badesordre na bino na kobatama bopibli yango bato bamona mpo bamonaki te tala bomengo ndenge memaka busoto botala na ndimi te mutu ata atanga tata aza mutu asalaka maçon huissier akende kosala bolumbu na yatanda na miso bato mpo bamona ye nazoloba no makambo ya mike babola bamema ngambo kaka mpo na kozanga me na verité batambolaka na botosi koleka bino bato ya mbongo nalobi boye namemi ngambo yokanga très bien koma ngai un responsable neti nga ate yokanga koza responsable eza nini oyebi okoki kobala te ata oza na mwasi ayaka tofanda bofandaka na kikuku opesela takanga lupangu te me yeba yango kote oso kokende soko omoni kaka bokilo oza na nzela wana ata eza mwana moke fosala toleka na respect ata obala mwana bango te morika kaka na esengo bapesanga ata mwa valeur bongo bino baoyo boza na dignité yeba na mokili mobimba koma boza komitikaki mutakala na tv boye ndeko na nga nazoba na ndenga vérité omoni vi nayebi nini nakoloba te mon frère tokomi na période oyo soki oza na maîtrise te okosede ebele na génération tokomi babeli maboma sa basimbakisi esengo koluka koyebana ekomisi biso na makambo su tokomi kosala même koleka te moko succès ndenge azalaka oyebi nga nakanisaka soko oyebani na bato bapesi yo valeur nde ozwi mwa kimia nga kantaka soko ozwi mbongo osomi yo bandako okomi kokende bavoyage ya poto okomi na bonde okomi na mwa okomi na nayebi te so naloba nini mais koma oyo yo ozwi olukaki ozwi ekomi kokomisa elokwa mayele esili na mutu nazoba na mutu te nazobela mutu nyonso ezala na koteya ezala na wapi oyo nyonso aza na responsabilité bato batiaka ye misu akoma kosala makambo ya buzoba mpo bato bamona kwa asili mayele eloko wana eza mabe mon frère omoni nga nazoba no polele naza na babuzoba ebele nasalaka partout babetelanga maboko te eza na esika mosusu balakisanga sapika ya sumba na nganda yeyo mutu moko akokisa nyonso aza te okoza président de la république kote mosusu bakolinga kote mosusu bakoboya kolo mokili asala biso kote mosusu balingaka ye kote mosusu balingaka ye te me ye nde asala biso nyonso naotoloba none bande nini ye nde apesa biso pema to vivre me ntango ayaka abikisaka bato nyonso te atika bato misusu mais problème nange eza boye mon frère omoni age landanga bien age oyo tomonaka suki ya pembe ezalaka sagesse oyo nzambe atiela mutu okoki kotanga te yebango baba oyo atanga te soki akomi koko aza na mayele koleka mutu aza na 30 alobaka azotala baba aleki na mayele oyebi mpona alobi boye sagesse eza expérience ya makambo mona nde teyaka mpo olakisa baninga balanda nzela lelo na Congo na génération toza na avenir ya nsima tokotikela bato sagesse nini bato tozopesa bango respect bazokota na buzoba bongo bata buzoba bakosala nini naloba no polele RDC soko olandi lokute ekomi ebele pasi eye mingi kosenga ebele epuis buzoba emati malamu ekomi mabe malamu soko ozosala eloko moko na respect bakomona kwa bolole soko ozosala eloko ekobete bato mabakwa toza na mbongo bakama asali be mpo na nini botala ya somona ngo lokumu me buso bezokende na sali te mais comment na buso bezokende mabe omona ngo lokumu babetelo maboko mpo leka mbongo mozosala bétise lelo oyo mbongo na Congo ezobebisa tous les générations na ba 2030 bokopesa nga raison tokoforme babombe ya retardement Congo okende kokweya sans motif mpe kobimisa bavoyi na niveau 0 ya basi na mibali éducation ekufa respect esili
autorité ekweya omoni ndako tata kufa siko mama azalaka te azalaka na ndenge kolesa bana te komona mwana nyonso kobima ya 8 a 10 abeta kopeka na eloko na ye kosala nini ya kolia oyo aliaka na motoki na ye bapesaka ye su conseil na ndako te pa komi responsable ya nzoto na ye moko ndenge kongo ezokende naoloba no polele RDC soko olandi vrai na bato tozali kopesa respect bakomi na buzoba bongo bazoba bakosala nini ndeko na bano polele ya soko oyokinga original tala naoloba no clair omoni conseil nazopesa yo mpo otambola ndekenge mikolo ato otangi classe okobangisanga te mikolo ato okomi nano okobangisanga te oyo akobangisanga oyo aza komipesa vi na ye raison ke te ata mokili ebebi nakota na buzoba te nzambe moto atianga natambola na botosi akopianga respect mpo nayebi ke un jour na rendre compte de fait ke natambolaki malamu bomengo nini ya mokili okopesanga buzoba nasala babétise mpo natya baninga kaka nakoma lokola motu moko azogene bango mpo bamengo elekanga jamais je te dis avec amour nandimi nazala pauvre oyo natambola na fa normal nazwi te mpo na forsaki me nzambe alingaki te naza goigoyi te mpo nazanga naza courage me kobonga nde belanga te na bito soko so comprendre na vie faut tra ba calcul yokanga bien soko lingi opesa vie na o forme eza ba budget te na moni bato mbongo ebele na bomengo na bango me bakoksi baposa nyonso mokili esengi te me bango baleka mbongo na moni babola na kozanga na bango comme si bazanga tina bapesa quartier bafanda raison na kozanga bana pe bakola na mbonga malonga te me babengi pe tata yeyo pour moi na respecter na moi si faut ça kana ba million cha na banque jamais autorité na ngande ko sala moi c'est pianga valeur na bana ba mona ke tata ye na ko bima na mbongo moko ya bibamba pa bato za muke me pa na nge pesi ndako kilo pour ordre l'équimi mingi na peut-être ça comprendre na mona mutazo ba doctorat masala musala malonga tatika na français na bangla ba gros mot na mona mutatanga ya bibamba ba cours d'histoire ko lokota musala zo on dirait si c'est ba classe B ebele bate ya yo N'habite na bini. To comme na l'air oyo koyeba no balete emplacement de ba pocha bia malonga. So yo kinga. Ya moninga na fête na fanda na kota ba tebelete na ngarte na fanda kote ba kabola nanga musika. Ba ko benga batu na ko rater. Na kotoka kwanga pamba na musini moko balabala sane ko za polele. Na ngako fanda pe ba marenga inga. Pour ce ba benga bole kana table premier mais ça deuxième tour ya biso. Biloko ezebela to toki dimisi mutako tuna yo po bazomona banzunge to mais so banzunge bandoki to na sena ngo toka etika boleke ebe zoka we kokina maboko okay na linga eloko na linga on les a déception na linga eloko tena na bide so kom koma ngam na je bisayo Kongo ndenge komi zala na placement longwa na makambo ko beta tala yokanga na yokayo umuna te ki sese komi mabe pasi eleki kozangele ki me babare komi ebele soko yo kinga na te original na be église tika ta be église pour na pesa batu kima balanda nzambe ko tchaki église te komi 1 million e beti ko libakute tika kutu ba pasteur ba bima ya lokuta bazoyi ba bandimi mbongo me quand même bazotie bango bayoka nzambe ke babare bima ebele na pesa misala ezate bo basala kate basomona balinga ba mili ko sala bango pasi bayiba te ya polele yana ba commune musuna kisasa na ko fanda te neti commune Bandal Lemba Njili na kofanda te kwani soko sana mwasi libale okufa na bano polele po chaque jour bozo biboso mbamanga moni baninga na bar bafandi mobali kuna ba logique ilamba fufu tala mbongo tinda ndakala to sana repanda kuti wapi abi malibanda moni kuna batandi bakiti baninga bazomela tanga zo tala ba suso kuma na libale ekufi yango moninga pona vanda na mwasi bien photo que le fan na bibwa mitende dumi ngamanjo ou bien rifla ngam na ebisi yo kuna libale kufa ya linga mingi ba epi na nzopsa commissionnaire soko zo linga ndaku fo commune ngo kure kendera mer mingi na boma kelela radio na TV mwasha ko beba excès nzembo amaya tia ko tutuka ke bar sana na yeba na lingi biloko te tala na zo ebisa yo na lingi ndako so bakati kure saka ta 2 semaines pour qui met en andako lokato en hôpital makelele ezate conscience goya c'est ça nazolo bana yo pour natali ko vanda na cité passe ndeko nanga na beti kaliki tozole la passe na Congo me ba bar masangezo sila banani baza kumela omoni ke yondo za zoba tana lo bakake yokanga omoninga
nazongelaka nazo répété na kemba na Congo yo namona pasi na Congo koleka fimbu babetanga fimbu te me na nyokoma koleka ba cicatrice ya fimbu tana koma na niveau na kimakisa sana kenda Angola nga na kenda Angola po pasi eleka tala na bisa makambo ese original na koma na ba 25 à 30 pona simba 10 $, na albina $10 tala oso yoki ngo original na kisaso ngamo na bité na botama awa me mabele o eza ya ngai te mobotama oh na lo bana ba histoire frère bo ba yebinga ba yebi c'est ça et na l'air moko tokola ka ba kope ezalaka po tokola na limité industriel tozo ba mbongo moko ba yebi to renya to sala ba ambiance ba luenge bar ni na yebité er mokile tourner na kotaki na mitelo kwa pause nde to ba ka mupepe soki ye ya na chambre kota ka te mer mo tika biso kime toki su mulunge na yebisi yo molunge yelanga na yeko tanga bina suki o na betela ka bato ba le kana ka oyo koki mate zala garde bande tala na kenda wa na ngola pour rien na ngana kufa msudu banzila mai pamba pona kenda basoyo na kata tini bambushir je te dis nzamba yebi pourquoi tiabiso zo batikala ko zala te okoki kotanga te pa bato beti bato mabaku na mission nzambe eza plan oyo abomba yo pona osala makambo minene lobi c'est ça kolanda difficulté okomi nango te soki mwasi akokita kimi tika ye nzamba libero po kutana mwasi malunga mwasi na yo akolingo na lera pasi akanga motema so omoni lera bisengo akangami lera mbonga bandi koyimayima kima ye okoya kobota na ye bana okokoma trotard asaliki nduma na kimukolo okokufa nokili kola su ya susi ya pe na mobali oyo akokoso avant soko eza mwasi alaki jone bandela lingi yo era komi komona bandi koboto bandi mama akomi na basi ya pembeni et puis mibala mabe bazokaka bafille ya quartier oyo bengaka ya tutela opondu nde mbanda yeyo baza ebele na yebi tala na bana makambo mike tie bana mobali akosaka lingi yo na miso ya bato soko ozobenga acolaka yo fo mobali naoloba no polele vrai mobali ata mwasi abengi yo 100 fois na miso ya bato ndima na pembe nde gangela esheri na lingaka kobengo te soko osambwisa nga me na miso ya bato honore mama soko ozobetaka mwasi bakara na miso bato kogangela ozosede eke elinga mibala pembeni mponga na bae apesa bacour sérieux et puis yokanga kobomba libala eza pays te kobomba libala eza état d'âme ya mbongo ozwaka mpe yango valeur namona mbongo mobali aza nango na ndako suka $80 80 na soka bisi bato bakondima te mpo ndenge abimaka na calcul na ndako na bana baliaka bazofuta minerval okansoka moto atushaka ba 500 oyo azalaka na organisation ya malamu ata mbongo moke pana yebanaka te bimaka lokola mbongo ya kilo soki ozwaka ba 200 300 olingi vie bavantile babar loyenge bana bakosila matama ondire tata aza chômeur obala molingi vie akiseliba koleka foye na yo koma mobali mobaso apesika mbongo afufu mwasi atune kotake bonikana beta tour te naza na bashikito wanake faa na coin mibala baza ta na kisasa naokela basi ebele mawa babala mibala bafaux poule obalaka mpo kena loka bala neti formalité ka bala donc kenda libala kwa neti ka etokei naoloba na yo basi bino mabala baomona boye naoloba no polele yana mibala ebele bazomonisa basi lokola fimbu je te dis avec amour ozomona kaka alingaki yo me modele bandoloba na yo komo okanga lopango pa mwasi te bapara na bango bayeba te otya ezemi ya kobatama mais soki ozofinga mwasi ofingaka na baboti babota ye ozofinga na babokilo bato bapesa mwasi ofele boniko apres mapambole ya soki osalaka ngo na ote original na te yaka verse ya bible te na oyebisa o bagafe borata vie bokufa na mangba bosala baaccident okufa jeune bato baokela omawa nzoko makambo eleka ya bakoko jeune garçon makambo mabe koleka nganga abota bana misato kendo tala mwasi ni akoma lokola mama koko jeune fille akoma kowanga na age atobi na 24 matame koma mbange kitaye babasi ba 60 ans ozomona jeune fille soki atemi na moi belongi nzoto meme nyama pakolaka mafuta te mazaka na teinture mwasi azosukola na savon clean ya baninga mwasi azosukola na baclean ya baninga clean ya baninga bazosuka bilamba mwana mwasi asenga pakola nango asukola nango na douche
Maman, mon frère, na bano makambo eza. Mwana mwasi na kati ya kisasa zonika mimi na kaki alo ndira za na mboka mais mobala tushaka mbongo mibala kwiti tala na bano polele akondima benga ba camarade sombela bango de bouteille kendo tale na ndaku bana ndenge ba couper zo toboka mapapa bana bakoma loka babela maboma ya bomwana couper mwana soka lati atakangi sentine na sima masoko polele loka bantene yo kapeta tane mwani bana nga bango ya Coucou, Junior, Mamicho, na Doudou. Makambozo bawana, yo jeune garçon. Obetera cop na baro lingaka chaque week-end. Bakangela ke place na coin. Kwango afanda kaningaka 3 balabala batala ka epaso mbami mingi. So batia pesi mkongo etala na libanda atala ka bar akosomba te po babombiye. Na ya garçon wana. Basala ke konza ko lango ba defana ba pantalon ako repasser ngo samedi ata bougie. Pe bimengenga. Abongisa polo moko tongo bakotaka na butu na minda oyo ngeli po polo bi masiko ndira uti poto tala na tongo simba matama loko akwai wana makamba pays na munoko na ebibino botika na retard à vie bokosela batu babonga loko basimba kisi ba aventurier na bano polele ko bonga eza loi opesi vie bikila lobo moni clair oboyi ko sakana na baningo tangi bakobongo zoba tango lamkana tongo tombola misapebele ko leka bango olingi bonga yokanga Kisa bonga courage autant te talinga te ça on a challenger lipe goya ça e konzo okomata te n'habite ça on comprendre okoki ko bima ozobeta cop ba monde coopérant est-ce que vous en avenir les années e konzo c'est ça ya oza na mwelo komoko zobomba na moni batu na balinière bakenda kanja voyage jamais soko tele moteur ko fingo bien jeune garçon aleka polero qui ça c'est renye ya so le kanaza na zamba ayaka teki makaba barika koti balinière azongi tanga so kende wana alingi kisasa koleka yo ande na makokia korenyete yango mipesi ko congé batura zo sala 6 mois 2 à 4 ans ero ko ya sombi ndako ba ngaki no solo metalo jo angindi lobi akomi so kaleki atemi besi ko wolela prêtre batika yo yo so litako wolela yo so wela ko vivre na kisasa ya so kende voyage olingi lokumu sambongo kaba betela ko maboko na basi on dirait prêtre yango botiki bana na ba commune nyonso bokunya kusala bango te bochaba vina bino kaka kopia ko sala imona na kabokela congé comment aveugle na mboka talite akomi na boutique ngana tala kana bima piaka na ça mfutete ouais ça mfutema na te original c'est ça na fungolo ba version tala famille oya atobeti masolo te tikalo na mutema ti okola wana okola bien est-ce que mili kipende kota na nzoto na bien na tuni yo mela phosphantine bandi fer yo ba election kana masangu na maya mungwa oyebi nengo kola obima libanda ya koseka mena kati bowela ka fufu mo komi na difficulté nzamba sala omoni lipe monani minene bandi ozotala pasi oleka omikotis na challenge aussi ba camarade balinga masango pe bango confiance moi si abotelo mwana soka lobi yote oyebi nini na lo bana makamamike tala mibali wana ba pire conseil bango na bango kote balanga ba mindi mama kasaba pesa bango conseil masanga pe na tanga mati na kana alinga okanga tro ngana na fona sepela abala mebiti na bala te donc ce monde robota mwana moko boya akwana ba dans lokoso mwana tonda kate mwana soka sumbinye kotika la 4 jours ataba pangusi solo lokwa créoline ozo mwana lokwa mangbange mwana mobimba makamuka mabela roko memena mopaya sumbi po mwana ba do eliyo alo bana yo ndeko nanga soko tambo na ordre baboti atoko yoka nyoso te opesi vi ordre ajina sana ko sa bavantite so na lingi moi sina lingi libela et puis so na chema sina ndako avana lekse pa bandeko ngamo na bomando to na lukalipa so ki na sengi bandeko seke na suki moi si pa tala mo bala to fanda pa na ba malinga a vérité mo bala venir yo te kuitebele mbongo muke maloba bana kolandisa moi ça ko senga ta nguba c'est la maman te ka fofa pression nguba maman o transférer moi si pas maman pona nguba ibala kisasa tala ngo muno na balabala baningi masolo bale na musique bateka ki Mbappé na mercato akendaki na 200 euros bolole tala so yo kinga na hote original omoni bimbele baza makambo ta na tala bana baza mfute ko lekata mfutema vo mena se platana mutaliboma pa kendaki na nganga yemo ko ndime simba kis yo sa kis obeli mutu ka pamba na makambe tali yote vi na o tiango mitan ya baningo zo tala pese ba zo komo senga lokwa koka mo zo tambola aux aventuriers na ba no conseil yango na puya ka su goigoite kufa boleke bele
naoloba no soko kinga original kopuyaka goigoi te bomba retardement appuye moto aza na avenir oyo aza goigoi soko opesa ye lelo mokolo kozanga koyino mpe ya kotongo mpe pembeni naoloba no original tomoninga 2022 ekenge kolanda kozala africain te baafricain mingi babonga te likwa boboto azwi $100 orefine simba yaya okabele $5 orateka kesa anniversaire abomi bushi koleka mutakabele mbongo apanzi na Facebook na fetaki na mbonga kosenga moninga na te original bokoseli nzambe biyo mabosala soki bosaki mabende nzambe aboma bino ti boza ayebi bino mabe na bino bokabela vi na bino bato misusu me bobelaka te bokenda congé sa motif soko yokinga jeune garçon ntongo ti poko afandiki ya kotala apres mona moto na koaplike yanga 5 okabaka te ake mpe pembeni omoni vio akabaka te afo yo okabi yo na nyongo ya nga ndo osenga nga oke na nyongo ya nini epuis bozaka na chance bozaka na rien me botyaka basi bazemi avant basi yango balingaka bino baaveugle to amfute yo nano oyebi kozwa lipa ntongo ti pokwa te moke sinye ezemi ndeko na nga ata alkaida akendeka guerre atunaka nono kobwaka bombi wapi mama ye moko okomilesa kokaka te po akoma ata ti poko afasenga moto mosusu 5 bambele journée mpe ekoka make sinya tia zemi baza ta na kisasa yomoni bakoma bamburi ye naoloba no polele nayeba kalikili moko soki nga moko nazokoka ngai te nakobakisa nga mosusu ndengeni koma yo okoki yo teke bakisa charge mpo bapesa raison na nani ozoluka concurrence na nani oke komitumola bawolola na batu bakowolola oyindo oza na bawololaka yo so bamoni bakoma kosakangaka motema eza conjoncture ekomeli biso nyonso nzoka nde tala bololo ekemili koma engagement ye moko yomoni bazemi mosusu soko oliaka bien te zemi ebimi lokola tshongi oreya tout droit etengami ondire babeta yango marto ezoka katikati naoloba na yo so okwena mibali ya pasi lokola biso tokabaka te maloba ebele okomona boye zemi na yo deja mwana azoboya bota mawa mpo ndenge biloko oliaka deya mabe bafufu elala pondu baninga fo batutisa yo mingi mpo batikelo ndambu maboko elembi mwana ningani mingi apeti ekimi naoloba na yo nayoka pasteur okondimanga te omoni Congo ebebi te biso ne tobebisi Congo okondimanga te ntango wana bakartier omona banzala nzala toza nango eleki meme ya lifelo na lifelo tokozika me tokozala na kimia mame ozomona mwana mosusu yo moko kolo mwana me mwana azwi susu elongi na yo te tellement bavoisin balambaka fo bakabelaka ye mingi mwana komi lokola elongi ya bavoisin so bato beka o mwana voisin te mwana nga o te o mwana bango oma te elongi na bango ekokana mwana na moko ayini yo soko ozolela lisi azotala o mama mangai mama mwana papa naona nga nde pasi alinga nga ava asala atyanga zemi noki siko kobotana nga na tele ngani mai mpe nabwaka yo eza te tolala kaka boye surtout batata babetaka bajambonga ata moni mwana na dese bakabla na tata quartier fa abotola mama bane ana bibo ina meminga ngambo yoka na baba na bota na komi na bango 4 wana ya prison ozomona mwana beli feve susika na miboma mwana zo miloba na sapongi na miboma po mwana tala makambo antuka omoni mboka oyo timu komzo ofandi be mbwana bina alobi bo nyokolinga mingi bofungola nga nakende oui po eleki ale alisute tala nasekina mbwako oloba soki akoki te akosala priere mpo akolo na ye nzambe mbwa alobeli na ndoto fungolanga nakende pasi eleki awa tala wana aloba wa epianga na mawa ndeko nanga bokoseli satan mfutema pasi ya vie eza makambo molimo te eza ya misu yo moko yeba nakima wapi nabatama wapi eza facile
ngai oyebi en tout cas naoloba no polele ya omoninga naoloba na dimanga oyo naoloba devant Dieu oyo akomi na baengagement kobala te pesa matoi oyo so obali foti na oyo te bokende kaka kote bokokende yokanga naopesa conseil soko okutana mobali lokola nga aventure lokola nga na tiao na ndako nakosa na $10 kobende na bar mpo kwelanga mayanga bando koma na ndako bota ozomona makambo ngai nayaka na kwiti mbongo moke malobe ebele kolandisa bana freine loba ne papa vio na omona ngo clarté pe ekomi pasi bata mbongo banuna na kaka bongo biso babole kozala ndenge nini vio na moni soki te etoka bwana tala zala clair soko sakani kokufa pa bakoseli balio nzoko nde susi obombi na motema ebeti motema kano je te dis nga kutuna boya mwasi kana moni mbanda te likola kotia fufu na boyo bongo zani echelele ya fufu napeba goigoi nzamba pambo merci Mosakoli Chako TV, vous abonnez massivement.